Mbote na bino baninga bandeko esanga mama Ariette Kilumbu Shembo TV na telemi susu awa pona sa émission na nga kolamba moi eloka kolamba ekutani to mekaka poto lamba biso pe totangaka toyebaka nyonso te musapi moka sokola kelongi te totala pe ba misusu pe totali totangi to pe kotangisa po mutu musupa kaka na ndenge tozo sala boye akoza pe na besoin na ngwa akutani na ngai atala biyo na mandoko kaninga kosala eloko ono oyo eza recette moko simple nga biloko na ngai natiaka mingi te mpo moto a régime mpa koki kolia natiaka bagute baspice mingi oyo nakoti te akotami abonné par Ariette Kilumbu Shembo TV ekosepelisa nga makasi mpo bino nde bopesa biso courage namoni na basi bomoni bilei ndenge eza liboso na bino wana soki bomoni topresente bo eza mwa recette recette na biso oyo please bandeko eza ya mayebo mayebo yango oyo eza mayebo ya mai eza mayebo ya matoi te eza mayebo ya kokauka te eza pe ya fresh tosombaka na bashop mayebo yango oyo eza kitoko ya mwasi meka kolinga tika kosala basupu otia batomate otia baspice osangisa na banyama ya pamba pe ezalaka ya simple oki kosala po oyoki yango elengi otia yango pembeni olie na fufu nokoka pe kitoko eza taka kosangisa ngo na nyama osangisa ngo na mbisa kokauka te baya mwasi mayebo na nga yango mayebo ya fresh yango nde nazolamba yango oyo sikoyo nasi na kati yango nasokoli yango na kati yango na maboko mwa minene na kati ya mayebo na nga na otia kaka mai mwa mafuta moke mwa munga moke na mwa kaka litungulu moke na otia na nga ba ai te ba céleri te na sangisa na eloko non matungulu nango pe nasi na kati yango sikoyo ya mwasi matungulu na nga yango nasi na kati nasi na sangisa ngo na mayebo na nga na kobwakela yango awa merci bino ke nakotia mingi te napesa moto yango wana nakozwa ya mungwa moke mwa mungwa moke natie na mayebo na nga po ekota na kati po eza nango ya sauce te eza nango kaka ya mai nakozwa mwa mai moke nakotia yango nde kobelisa mayebo na ngai pe ntango nakobelisa mayebo nakokausa mai nyonso te nakotika pe mai ya mayebo nga na bana kolia fufuka na mayebo wana mekoko bokosepela nango bandinga bandeko ifo bosalaka mingi na l'huile d'olive nde mona osalaka aire nyonso eza bien mpona santé mpona skin care mpona skin na oneti balobi loposo eza bien mpe mpona loposo esalisaka makambo mingi ata santé ya motu nakozwa mwa l'huile d'olive na ngai natie mpo eza bien mpona santé ata eza bien mpona santé natie mpe akokoka na kolekisa te mpo eza mpona santé nazongisi l'huile d'olive na ngai yango wana mayebo totie na moto yango oyo tolakisi présentation nango yango wana esekoti na moto natie na mai nazwi sikoyo lutu na ngai ya libaya kozalaka lutu ya libaya te ntango ozolamba na baloli bomoni ngai natie mbisi natie makayabu te oyo mayebo na ngai ata moto ya régime akoki kolia ata moto ya malade akoki kolia koloba bamisu bakobaka etala ndenge atie ata spice te ata mbisi te mama meka ekoleka no olayeka na mbisi il faut komeka kochanjaka biloko bilei na munoko eza te kapa batiaka mbisi otia mbisi batiaka likayabu batiaka nyama na sasa bayiboto oyo ngai ezali ya mai na matungulu na mungwa setu na mwa mafuta l'huile d'olive bopesa nga 15 minutes baya mwasi bokota se bomi abonné bopesa nga 15 minutes bokomona ntango mayebo kobela na kokausa mai nyonso te ekolemba mpe makasi mingi te eza kitoko pour leur santé. Bisous, bye, abonnez-vous.